namo, kurera namo. Bonjour, 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 ba maman mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman Eliani, tu na pesi bino ba mbote. J'espère que vous allez bien. Ngai wa bino pe ça va kimi ezali nzambe azobatela. Émission na ute ko sela bino tout à l'heure ezaki émission na solaki na ba maman ndenge nini okoza na papa, mais na kati émission to bandaki kolamba mabomo yango yo. Na biso ki bino ke mabomo ce que to komi na sosa mabomo parce que côté conseil na sina pesa ki déjà. To komi siko na côté ya mabomo. Mabomu nanga na tokisi yango na cheki yango kaka mungwa kaya pamba na cheki na babomu. Mabomu etoki mabomu eza yango moko te. Eza na biloko ya kati ya taba. Eza mabomu ya taba na biloko ya kati ya taba bya munda. Yango nde eloko oyo naza kolamba. Nalobaki ke mai nango wana couleur nango na sepelaka nango te. Yango mai nango na kokosela yango sauce te. Na kosala sauce na mai wana te. Na zelaki ti mai kauka soki mai ko dimine na che mususu dimine na musko mabumu nanga ebeli mabumu nanga elembi sikoyo ekomi na tango ya kosala sauce ndana baki mai faut esi na nyonso ekauka nyonso tout et voilà mai yango wana ekomi penza mai soki pe soupe to loba soupe mabumu yango wana vraiment ekomi na suka eloko nazo sala sikoyo nazo kende ko changer nzungu na kende ko longola mai wana po na koka kosala sauce. Kola nzungu nanga oyo eza bien ezikisaka biloko te na kosala ka sauce na kati ya nzungu oyo. Voilà. Voilà. Sikoyo komi moment ya kosala sauce. Omoni sauce oyo ya suka oyo ngai nalingi yango te. Omoni mai oyo mabumu ya boye. Mabumu toki tina suka sikoyo sauce oyo ngai nalingi yango te bandeko. Nazokende kolongola yango po eza noir soki pe chocolat ekobebisa sauce nanga ekozala te ndenge na lingi yango nazokende kolongola yango longoli yango na changer nzungu afin na kosola kaka nzungu nanga mpona kolambela na kati ya nzungu wana. Voilà. Ndeko soki zamba liboso kutoni na émission Mama Eliani tu na kosenga na o s'abonner na Eliani TV après avoir ko s'abonner ko bossa na te activer cloche de notification. Activer cloche de notification pour chaque fois que émission à ce qui koti weba ki Mama Eliani tu a outi ko poster émission à ce kapo o ratarate. Au moins mai na biso ndenge ka oki mabumu vraiment eza ya kobela. Mabumu ngoyo ebeli. Na ko sopela ngoma ngo mukie parce que nangi couleur ya sauce wana te mai nanga yango yo nakotia mai boye soki olingi olamba na sauce wana olambi na yo ngai nalingi te nalingi couleur ya sauce wana te eza soki pe chocolat voilà sikoyo eloko nazosala nazolongela mabumu nanga na kati ya mai soki ezamba liboso bokutani na émission na ngai Eliani TV yebaki émission na ngai awa ezaka mpona kobebisa te ezaka mpona kobongisa ezaka émission mo vraiment ya mateya soki otala yango na liso ya malamu okosepela eza émission ya mateya tosolaka de tout et de rien surtout makambo ya mabala makambo ya makwela ebi makwela makambo ya makwela oyo eza biloko ya posa nokaki posa biloko ya kati ya taba oyo batie babengaka bya munda omoni sauce nango couleur ya sauce oyo ngai personnellement nalingi nanga couleur oyo te
Ce qui décolle une couleur wana, il n'y a pas de souci. Au qui ça la sauce non la couleur à moi mengai. Non 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 non, j'aime pas ça. Couleur la sauce. Oui. Na lingi yango te. Mabumu nangi ebeli. Na boaki mai wana. Nalobi bien. Ndeko soki yo lingi sauce wana osalela. Kunoka na sauce wana sala na yo kasi ngai mama ile anitu na lingi te. Makosala na sauce wana te. Voilà, nzungu na ngai wana na dekisi mai na nzungisi na moto. Masala sauce. Soki otomé na vidéo oyo limoke ndoko mona ebandeli nango na kosenga na okende kotala vidéo mosusu ezali. À part oyo vidéo mosusu ezali oyo tosola ke sumaka mosu ya kitoko na vidéo wana. Mabumu na biso na kolamba ngo yango moko te. Na kotia ngo moi oyo tobengi épinard. Oyo épinard na biso penza ya Congo hein. Yango na sombaki yango ya frais. Na skoli yango kitoko pe na kati yango. Voilà. Mafuta ya biso yango wana. Ngai souvent na lambela huile d'olive. Donc ça huile d'olive. Et voilà. Maintenant awa naza na tomate matungulu ndembi tomate matungulu na ndembi yango ka biloko bomoni awa tomate na ngai ya mbuma na matungulu na ngai na ndembi na ngai yango nde nazokende kosalela sauce ya biamunda mabumu na biloko na ngai ya kati. Voilà. Naza pe na pilipili nanga mbuma nanga pilipili yango wana. Na kochenya totumba la moko. Voilà. Voilà. Ni tumba la moko boye. Et voilà. Et voilà, 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 voilà. Ici, c'est votre deuxième maman. Maman Eliane, la reine mère. Autrement dit, qui n'y a qu'un caca. Autre chose. Donc, on a beaucoup de sauce nabiso. Les légumes nabiso. On fait ça biso sauce. On a des légumes. On fait ça biso sauce. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je fais ma boum. Je fais ma boum. Je fais limité. Ah, pour les amours, ils ont passe. Kulia ngo ezaka pasi mabumu eza mukie biloko lekia oza biloko ya kati yango ndeze mo ebele koleka mabumu ninge za boza na kaka yango ka soki pe demi kilo hapo na olia nka ngamu kwa ile kwa posa yango kwa posa ile na nka ngamu ko voilà loko na ya sauce yango wana mwandembi wana chaka supu kitoko surtout pilipili ya mobesu na mwandembi wana mama yake na mama bon ça vraiment kumuna biso bien ça va très bien. Voilà. Et voilà. Bien manger, c'est le début du bonheur. Maman. On apprend tous les jours.
Il y a mille et une façons de faire à manger. On apprend tous les jours. Kolamba et malam. Voilà. Alors moi safu na ngana mopanzi wana bandembi na ngai yango wana nasombaki mpona na mosala kosalela yango. Sikoyo eloko ya kosala nazwi ndunda na ngai nasukolaki yango kitoko épinard yango wana na tie épinard na ngai na kati ya sauce wana. Épinard ekondaka nango ezokonda nango ha épinard ezokonda na misu boye mona na ebele me nyonso ekosila nango na nzungu ekosila nango na kokonda. Mama sukola mabumu na malamu na mai ya moto. Kola mabumu na vraiment na mai ya moto mingi. Ko mabumu na isila mabele. Siko pona épinard ezala goût. Siko ta goût makasi pona kati ya mabumu pita mona épinard. Yango ne sani. Esili na ngoti. Ekondi na ngoti. Kola mabumu sebelaki eloko na osala. On a un peu de bouillon. Donc on a tout ce qui m'a boumou na mungwa na sukoli m'a boumou donc mungwa na esili na ngoi. Eza na ngote esili elongo ki na mai. Pour na temo bouillon na ngai. Na kati ya mabumu na ngai ngo na. Na kati ya sauce siko na zo tia mabumu na ngai na kati ebela nzela moko. Voilà ba maman. Épinard frais. Hein, et vous épinard en branche thé, épinard pour nous à boucher ya frère wana. Ils auront un goût nango. Épinard en branche, ils auront un goût nango. Biloko ko kana goûter. Ils auront un goût différent. Voilà. Comme ça. Voilà. Nango. Yango wana. Voilà. Épinard, vous le pilipez yango. Puis la mauvaise yango. Voilà. Voilà, tu m'as pilipili moko, si on peut nous ma pilipili et belé, et tiens yango. Voilà. Pilipili danga koboeta finango mwa muke opesa nga penza mpimbo pesa penza mpimbo wana etiela nga elenge na kati ya biloko. Voilà. Sikoyo nakotia mai po mabumu ezele kwa oleka oka te. Mabumu ana posa ya sauce na mwa légume wana sala biso mwa sauce ekozala kitoko mingi. Voilà. Tika yango epotonga na place moko etoka toka esika moko etoka kitoko. Sima yango tokokitisa yango tokotia na kati ya sani tomona epesi elenge ndenge nini. Voilà. So on a posé au moins la recette à maman Elia Nitu eza wana ebele. Vraiment ba recette eza ebele. Kena na Elia Nitu TV o bana kota la ba recette eza vraiment ebele. Ceux qui n'ont s'abonner te na kosenga na o s'abonner na Elia Nitu TV. Après avoir s'abonner, activer cloche de notification pour que o ratera ba émission te so ba émission ce qui est koti ou ba que émission sika et koti to rappelle na ba live na biso so to bandi pe live. Maman il est tout à déjà en direct. On va live dans ma solo et belé à Kosolo là.
On est sur lobby to en live. Pour te kotala ba émission na tika kibino makamba babokilo na bana na bango na basi ya bana. Lobby so nzamba sungi biso to en live. Ko sola makamba na live. Nza mama biso abenga ta pesi ki makanisi. Ndenge nini mwasa mwana ko kosala po kimi ekota entre ye na bokilo. Nakopesa bino yango boyite bokoye kwa na kati ya live. Alors bon s'abonner massivement à Elia Nitu TV, cloche à notification. Bon ça n'a été pas activé yango. Voilà tout ce qui m'a bon zobela. On a vu ça on les autres cas. J'ai besoin de chunga kitoko. Parce que mpimbo moko boya bien. Et fini ki yango. Voilà. Tout ce qui yango ebela. Bomone loko na china kati ya mabumu. Na posa ya ndembi, na cheka ndembi, tomate, matungulu na céleri. Biloko na china mabumu yango wana. Ndembi, tomate, matungulu, céleri. Yango nde biloko tina kati ya mabumu. Na che yango aite, na che baboy tete. Na na posa ya kolia bia munda wana. Na kipe na posa ya légumes. Ya bomone pe na che yango épinard na biso ya mboka. Épinard biso ya frais. Voilà pour la mise zobela naza na posa kolia safu nanga yango yo mibale na tia yango na kati ya mabumu na biso safu nanga yango na tia yango na kati ya mabumu ebela po naza na posa ya kolia safu na cheka mibale po ngamoko na kolia safu yo nyonso mibale ko na tia safu na kati ya mabumu safu nanga ekobela na kati ya mabumu. Et voilà, biloko na biso za ko bela, le mona woni ngezo bela wana. Pose la moi muke. Ce qui ça fait beli wana nde tokiti biloko. Safu wana so mifenga mona doke ndoko lia safu wana bande ko ngai. Ali na safu mingi. Oni biso ba Kongo to ba le safu. So ba Kongo so to za mo safu na mo mtsambu vie bongi. Alors to za su moi muke. Mon biloko yeko bela kitoko oyo lembele ya ba mama et voilà bandeko biloko na biso yango wana biloko yango wana ebeli bino bomoni sauce ndenge ezali yango wana sauce na biso safu bomoni yango ndenge epanzani parce que ebeli safu ebeli yango bomoni ke safu esali nini safu epanzani ndenge wana donc oyo ezali biloko ya kati ya taba mabumu ya taba na bafwa na ye biloko na ye oyo ezalaka na kati yango nde biloko oyo ngai na lambi lelo landa kaka ndenge nga nasali mama nanga landa kaka ndenge nga nasali sokola ndenge nga nasali ukolamba biloko no kitoko ekobima kitoko bomoni sauce eza rouge te parce que ngai na lambeli tomate ya mbuma yango bomoni ki sauce nanga eza ya rouge te sauce nanga bimi boye pona lambi na tomate ya mbuma safu nazaki nango posa na dindi ska safu na kati ya biloko na biso safu pe ebeli epanzani ezu pe gu ya sauce ezu pe mwa gu ya mungwa donc gu nyonso tu eza na kati ya viande eza na kati ya biloko gu wana nyonso pe esa nini ekoti na kati ya safu sauce oyo pe bimi kulera kitoko boye pona bwaki mai lokola na bwaki mai oyo natokisaki nango biloko ntango natokisi biloko na sukoli yango mai wana ya shokola nga nalingaki yango te po ata nasala sauce mai wana elingaki déranger couleur ya sauce na ngai lokola nazalaki na besoin ya sauce na nga aza na couleur ya kitoko voilà pourquoi nasaki nini nabokaki mai nakamati mabumu na nga nalambi yango na sauce mosusu sa mai oyo natokisaki nango mabumu voilà soko omoni ke osepe na elubu na ngai eloko na kosenga na yo seko oza abonné te osabonné na Elia Nitu TV après avoir s'abonné okamata oactiver cloche à notification pour à chaque fois émission ce qui kokota oyebaki émission ce qui ekoti ndeko po kotala ngai tindela pe baninga mususu ba jeune fille na biso kotoyo bango babala kaka
bandeko bauta ya Kinshasa bana na biso bauta ya Kinshasa lolemo musana mungo ya mama na bango po biso tolamba kitoko biso ba congolaise lokwa tolamba kitoko bana ba mesana kolia bien yango wana soki pe mwana bali akomi na mwasi na ndako alia pe malamu po minoko bana na biso emesana kolia malamu voilà pona lelo elubu na biso tosukisi kaka awa soko salika semul na mopanzi mama eke na mama to pe kwanga te bio bongi na semul e bongi na bukula siko ngana oke no leona fufa manyoko moni fufa manyoko ekoti masango te ekoti eloko te obaluba babengaka bija bya mulutu ngana oke lia ngona bija bya mulutu ngana oke ndolia nango. Merci beaucoup na bino nyoso to obo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyokanga ninka na lobaka ki Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba nibe chinel bana betu bons ba gros bisous bye bye. Bonsoir. Maman Eliane, vous avez été à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Là je suis déjà nous avons travaillé ensemble à Sicama et donc Nathalie et ça, c'est excellent. Je me dis un peu trois mots d'un mariage. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune Lyon, le lien de la commune. J'ai l'habitude d'effectivement de célébrer le mariage. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tant de monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, on les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut. Et avec ça, on va s'en prendre le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la mort qui sépare les deux. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André Moni, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, et là il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André Moni était pour moi un frère, parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère, on dit Ita, c'est mon frère. Et on sait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter Nathalie. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela. Voilà. Maman Eliane du service de la Providence. Là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane dit toi longa zalae. Aujourd'hui, oui, les gars, à nos cultures, voir notre apparence aux civilisations occidentales, divers, nos propres cultures respectives. Voilà, c'est bien moi. Maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi. Papi,